Bandeko balandi biso na kati Diba TV mwana Congo. Bandeko toyeli bino lisolo moko pasi pe mawa. Awa na yebisaka bino munganga spirituel papa Edi Diba. Na yelaka bino masolo balisi toile masapo pona koteya kolakisa batu lolenge nini akoki kotambola na mokili ya Tata Nzambe. Bandeko bokozwa prochainement bokozwa ba programme ebele oyo Diba TV azalango tokotambola tokobouger mwa mingi tokozela nde ba partenaire na biso moko andimaki kofutela biso mwa banzela po tobima bima topusana na mwa ba quartier moko mwa misika parce que Afrique du Sud ya lokola Congo te. Afrique du Sud bato bavanda awa bayebi yango yaka lokola ndenge moto aza na Europe ndenge moto aza na Amérique mpona kokutana ndeko mosusu ezalaka ba distance ya PTT kolonga peut-être ndenge nga naza na commune na quartier na nga oyo tobengi Cresta kolonga Cresta mpo kokoma na quartier mosusu ezalaka mpenza ba distance moko ya milai. Fongola matoyo yokanga bien na bwanya pe na sagesse munganga spirituel na ali sans polémique sans problème na batu na kosala mosala na nga na bonzambe. Lisolo oyo toye nango na mokolo lelo yali lisolo moko touchant pe esalaka pasi. Komona bandeko oyo babotami tata akenda atika bango. Babotami na libumu ya 5 enfants. Bazali 5 epai wapi tomoni basi balaki misatu mibali. Tata akenda porte disparu mama kufa. Bandoko batikali basali vi na bango ti na ndenge bakomi na moma moko boye décision ekobima pa bandeko ya mibali bateka lopango. Na koteka lopango bakoteka bakabula mbongo motu na motu akende kosala finaye. Mais au contraire bandeko ya basi bazalaki d'accord na mote. Mais na bandeko basi nyonso oyo babengi ngai na nzela singa baza kolela susi na bango pona ba frère na bango la mibali. Mais lopango esi etekamaki. Lopango etekamaki bandeko mobali batui mbongo ya desela siko tobeta lisolo inane yango. Batui mbongo balia mbongo donc mawa mingi. Un pauvre papa epai akendaka voyage sans suite atikelaka bango mwa otobengi bozana kangadadi na bino otobengi bozana mwa eloko na bino oyo esimbaka bino ndeko zanga esika zanga te eloko ya kolia mais esika ya kolala kosakana nango te. Awa même na Afrique du Sud okomona motu azangi esika azangi eloko ya kolia mais azanga esika ya kucha mutu te na mutu oyo na ezali. Mais tokotambusa pe kaka micro baladeur bokomona quelques Congolais na mboka oyo balalaka libanda. Balalaka libanda po eza motema mabe na bango moko andimi ye moko alala libanda. Biso babinganga spirituel papa Edi Diba, j'ai une grande famille. Moi sina bana na ndimi na sacrifier makambo na nga mosusu ya vie likolo ke bana na nga bakende kelasi bana na ngai bazala na bacondition ya malamu. Wana nde omoni kolo akopambola kolo akofungola bikuke mosusu esika ekangami. Avec Dieu il y a des coins et des way lakisi banzela oyo po koki kobana ko bénéficier yango sagement. Soko sali boye opesi ndeke eloko talaka ndekali akate mozuli po kateli obwakeli ndekali okei na yo ezali ba sacrifice ezali ba biloko moto bengaka oza kopesa na bwanya na maili. Ezalaki ya bino munganga spirituel toujours na betaka lisolo ezalaki petit parenthèse pona lisolo oyo toyeli bino na mokolo ya lelo tokota na mozindo bo découvrir makambo esalamaki ndenge bandeko oyo base retrouver libanda. Allô? Allô, ma fille. Ya ma fille. Bon, maman, kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué église. Alors, naoki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo.
bango balie basonge bakati basonge bamemeli badispensaire ya mike. eza su ndenge wana te mama. Mena poto na Kinshasa la même chose. eloko ezosepelisanga banda mama koma na misunga homme de veillard kotali mama. Mama azongi lokola bebe bazozwa so ya mama. Mais lelo somoni mama azongi sheni. Mama azolia 3 fois tongo midi poko ndeko nanga eloko mosusu esepelisi ngai misunga homme de veillard oyebi ke bana courant ezokata soki esalika manœuvre pano eyandi tan bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet evanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto edérange kaka na mutu na place alali wana afini bouton rouge docteur mbango aza na kati. C'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga. Donc so futi mbongo nozo regretter te. Awa lisusu bien yango ezali baminganga bazosala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna abela te bazosala ezala. En tout cas, ya masati emoneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga. Emoneli na misu te. Emonani bambongo na kopinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Mongoli yango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Te non. Tika ya vanda kuna lia tranquille. Apema. Ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana do pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis bati misunga. Babe. Ndeko balandi biso na kati ya Diba TV mwana Congo. Toyeli bino na kati ya lisolo moko oyo bana oyo babotami mitano. Misato ya basi, mibale ya mibale. Kulutu ya liboso ya suka pe ya mobali. Na katikati bandeko basi. Bandeko oyo bazoki opportunité na vie tata na bango abundaka vie na ye malamu pe azwi asali ya munene azwi asombeli bana na ye lopango. Oto lobaka ke papa asali signature ya vie na ye. Yo osombeli bana na yo deja ya bango toyebi te. Ou bien oza kozela pe ya baboti na yo batikelaki yo bozalaki groupe na yo po bandi kobota wana obandi kopesa susulwa wana soki yo po kufi bango mpe batikali yo na non tolobi ezali lisumu na vie fo motu nyonso abunda asomba ya ye esika na vie fo motu nyonso abunda osomba ya yo epai bandeko oyo ezali chaîne oyo édifiaka peuple de Dieu édifiaka pe peuple congolais mokili mobimba bokolanda ngai munganga spirituel nakoya na masolo kitoko mema ya yo sans hésitation mama Florence Kasiangula na kati ya mboka Canada mema masolo na yo ebele awa pa ya munganga spirituel okote yama pe okosembolama kitoko bandeko balandi sans plus tarder bandeko oyo bazalaki na héritage na bango molimo mabe ekoteli bandeko mibale ya mibali baki kontosike bandeko basi batie bango mulunge batie bango bindo batie bango potopoto batie bango kita bateka lopango. Abonnez-vous massivement na katia Diba TV bateka lopango bandeko bamoni mulunge leki pendant une année bakokite depuis 2023 bakokite baye koteka lopango na depuis 2022 mulunge lekaki makasi baye koteka lopango na 2023 bakaboli mbongo na bango lopango ya kitoko tata na bango atikelaki bango ezalaki mobimba eteni te lopango mobimba oyo ezalaki na mesure ya ndeko mwasi alobaki ezalaki 22 sur 30 donc ezalaki munene ya kosakana te donc okobimisa te mapango misato na kati bateki mpe bazoki na mwa mbongo moko malamu parceke na bambongo bazwaki bandeko basi nyonso misato bake kosomba bandako na bamapango na bango bake kosomba biteni na bango mpe bazwi chance basombi mpasi nyonso bakende kosomba batongi donc basombi batongi moko kutu oyo ya liboso oyo alandi grand frère l'aîné azwaki chance asombi ya ye akutaki bandako mosusu ezalaki wana amodifie yango donc on dirait na maboko comme je m'estimais bazalaki 5 donc on dirait bakabulaki na affaire ya 15 à 16 000 dollars na moto parce que ya lobi azwaka eteni na ye moko ya bien na 8 000 dollars mpe na quartier moko ya malamu alobaki totanga kombo te histoire ekonyata ekokende ekomata ekokita bandeko oyo batiaka mulunge mpo bateka lopango nzoka nde bango ambition ezalaka ke kulutu ya mwasi ya mobali liboso azalaki na fi moko na quartier azali kolula ye fi wana aza kolinga ye te mpo yaki alaki na meya te
ayebisaki fi wana ke ngai un jour nakoyeba yo. Bandeko ayo ezalaka chaîne oyo ebetaka lisolo nyonso polele bêtise likolo ya bêtise batalisi bato po kosala yango te pana yo, kosala yango te un jour na vie na yo. Ndeko ateka lopango mpona koprouve mwana mwasi. Leki ya mobali mpe akotaka mpe barancune na bagarçon bazalaka bakuluna na quartier. Alobi te nga mpe fona prouve bango bazalaka bakuluna, me nga naza kuluna te, bango bazala so bazwi balar baye balingaka bapetit chéri na biso ya quartier. Bandeko eza makambo solo nga na bino tokodécouvrir yango awa. Donc ondre na Kisasa ekoma na bakomine mosusu au place de bengi race de vipère, race de kuluna oyo bakodégogoma bato bakopasula balingi babanda kotinda bango na plantation bato mosusu bayi basalela yango baintervention. Congolais pourquoi toali bato mibunga moto akati moto loboko mpo moto ayebisa na meya te. Alors moto lolenge bongo yo lobino tolimbisa bango baali baime bongo bato bakataki bazali baime te. Ndeko tofungola miso to comprendre epai nini tokokende epai nini tokoluka. Yango na sengi bino bokota jeûne de prière epai ya Bishop Rigima Guilin oyo ezali ya 12 jours. Soko ozali moto ozala na bakaya boye benga na numéro okota jeûne ya 12 jours olela pa papa olela makambo na o nyonso ekofungwama. Bandeko pasi pe mawa, pasi pe mawa. Bandeko oyo batekaka lopango bakabulaka mbongo bana basi bake kosomba bandako na bango. Bango bazwa mbongo rien que l'ambiance sur l'ambiance. Osomona moto ateki lopango make kofutra na hotel. Olekuta futra ta na quartier yake kofutra na hotel. Na hotel nde pa ya kokotisa basi changer couleur azui lelo ani lobi azui Florence lobi azui Mataba bolimbisanga na bakomba bato natangi. Eza teke Florence ani ya solo yango na lobi Mataba. Donc lobi azui Kingandi lobi azui Songolo Pakala. Ezali toujours exemple pona kolakisa bato oyo bazalaka toujours na makanisi wana. Yo kanisi soko zimbongo moko oyo moneli pasite na bomoi na yo. Mbongo ya kitoko ezali mutu oyo azali kosala kayu oyo azali kobunda oyo azali kosala mosala oyo ezali komeritame na miso nkolo. Ndenge biso tosalaka na kosala mosala na komata Nzambe nde azali kopesa ngai moko likolo ya moko mpo nga mpe nali kosunga bato lokola mama Sheila Mwanda na kati ya biro mobimba oyo tozala bango mama Oneli, mama Oneshu, mama Brigitte oyo tobengi ya fondation Sheila Mwanda. Bango basungaka baorphelin oyo ya lolenge wana te oyo tekaki lupango na bino après lobi okomi puwa okomi koluluka place ya kofanda na bafondation te. Mama Sheila basungaka ya bongo te, bango bakosunga bato babwaki bato bino bobengaki bandu. Zambe yako tutela tolo moninga ya baye bazanga baninga Seigneur nazali chez la Mwanda Fondation na elisu liboso na bino pona osenga bino merci na ba oba soutenir orphelinat chez la Mwanda. Nzambe ya lola apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo bozana ngo à travers Fondation chez la Mwanda. Nzamba apambola bino na elisu liboso na pona kosenga bien-aimé bokanisa bana na bilamba bokanisa bana na kolia bokanisa bana na minerval bokanisa bana na ba soins médicaux. Nzambe ya kozanga te kopambolo bien-aimé ozana posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda. Nzambe akozongisi bebila kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Vraiment nazangi loba merci beaucoup ma chérie. Merci beaucoup maman Olela. Merci beaucoup tous les partenaires. Tout maman la biso Sheila na papa na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Atuko na ene sengo mingi ya kolekanga mama Chantal na sepe na ONG.
nasipa makambo oyo osalela biso en tout cas c'est vraiment makasi namoni bana kozwa bakaye mpe moke te bakaye ebele ke ningelasake ane oyo tokosomba ta kaye moko te yango nzambe alola nzambe oyo aza nzambe bavete nzambe oza nzambe na ngai donc akanisela bino merci beaucoup olongoli biso soni mama shela mwana merci beaucoup nzambe apambola yo abakisa yo mosusu merci bandeko toye kosolola likambo oyo esalaka pasi soki bato baza na matoi ambanga soki bato baa na motema ya koyoka te soki bato baa na motema ya mpifo te yango tobelelaka na mokili tata nzambe yeba epai nini okotia makolo na yo yeba epai nini okoki kotambola monganga spirituel nabelela likambo wuta na banda baémission oyo nalobaka mpe nabelelaka bino bato bozala mayaka na kingo bozanga moyen te ya kopesa biso bato toza na kingo tooluka mayaka keba mokili tata nzambe sala ekenge soki osala ekenge te okoya na mpifo ya bato yo teka lopango mpo ozwa osakana na meya baza ebele bateka mpe mapango mpo akende poto akomi na poto yango abandani kosaventure ti lelo atika baninga balalaki sasa libanda eske okozwa bénédiction ebele je m'excuse ebele mpe bateka mapango bapesi ye mbongo nasala bademarshe akoyi mpe na escro aplie ye mbongo mpe esili me bana oyo basali cope na bango moko basosie bandeko ya tata te basosie bandeko ya mama te bazwi mbongo wana monte babana loba te mais epele talaka bakweyaki na bamonta na tangi dans les 17 15 18 000 par personne mpe bacommissionnaire baliaki mbongo l'un des commissionnaires ya quartier na bango oyo bato bayebi kombo na ye Mbuta Jean babana tanga kombo ya commissionnaire bato bakoyeba lisolo yango Mbuta Jean asombi kutu na lopango na mbongo ya commission parce qu'il azalaki na mwa une partie na ye mais il a ajouté pour acheter la place sa place aussi pour atia bana na ye save mais yo moto ozalaki na opportunité wana oteki lopango mpo okende komela masanga mpo okende koprouve l'un des filles moko ya quartier okana ye botala botoba alors bandeko balie mbongo mbongo mpe lie bango mbongo mpe esili esilaka te esili ere mbongo esili baye kozonga bato na hotel epai bakofutela babenisi bango ne faites pas ça chez vous yo moto ozalaka makanisi obenga grande sœur na yo obenga petit frère na yo totekaka libora bamere batikaki toteka plan oyo moto na moto akende gauche droite kasi ere bokoteka boke mpe gauche droite bongo ozongaki su te na droite il faut okende kaka gauche okoma ozonga su na droite mpo ya kotia baninga molunge bamolunge oyo batiaki baninga na ebandeli bazongeli nango yango toyaka na kati ya Diba TV mwana Congo kopesa baconseil kolakisa bato ke mokili tata nzambe basakanaka nango te chez Dieu si tu blagues okomona yango chez nzambe jezalaka te yango nayebisaka bato tia mabolongo ndenge nga naolela butu moi mpo na Congo nakolela nani Kagame azala moti de génération en génération ya lini na ye ya line na ye ndenge nanga akozala maudit vie na ye mobimba ya line na ye c'est ça donc moto azoya koderobe yo tiela ye mabolongo na se amona nzela te azala toujours na souffrance azala toujours ya konyokwama mpo te alingi bolamu na yo te batie bandeko ya basi makelele pendant 2022 2023 lopango etekami bozwi meya baninga bakei bino mpe bokei me lelo oyo bobosani we bokendaki nzela bokendaki bokomi kozonga koya kosala badesordre pa bandeko kosala desordre na bafoye na bango kofinga mibali na bango koloba na mibali na bango bozali eloko nini oyo eza bambongo na biso sikoyo bolingi bapesa bino mpo ata ndeko mwasi atikeli oso lopango wana ye akenda ye okoteka yango kaka baza deja bato oyo baza moti yango toye na kati ya Diba TV mwana Congo
tosolola tosambela mpona bato ya balolenge ya boye. Conseil nini tokoki kopesa bango mama Claudine Tumba? Conseil nini tokoki kopesa bato ya lolenge boye mama Jacqueline? Conseil nini tokoki kopesa bato ya boye mama Adeline Ntalo? Les fêtes s'approchent. L'orphelinat Vida a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Orphelinat Vida soka yokota na banda kuna bino ezaka ko sala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année, Noël yango esokomi biso na porte. To pense aussi na bana obaza na ba parents. To éviter yo yaka Orphelinat Vida. To passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Napesi merci na bapartenance oyo bakotala biso botika biso te bobakisa biso te nzamba beni obino nzamba bakisela bino oyo ezangi. Nous sommes situés au 49 de l'avenue Kinzola. Nalobaka na bino chaque fois yo moto oza na masolo olingi kobeta te oza kobomba yango etali yo. Ere mpe monganga spirituel akosenga yaka na masolo na yo ozolinga oya nango te etali yo. Yo moto ozalaka deja abonné awa na kati ya chaîne oyo mikolo ebele mozala makambo na komona yo mozolinga kobenga nga te oza kozela nini mpo ndeko abengi nga aza mpe abonné awa. Nimero na ngai yango wana ezali affiché, benga soki okokoka te kende na pasteur na yo na église bobenga ngai na komandola lisolo na yo tokokabula yango mpe ekozwama conseil. Sans plus tarder toye kopesa mbote na Bishop Guylain Rigima oyo ya église l'œil de l'Éternel azali na 12 jours ya jeûne et prière ya makasi et thème nango ezali sembola loboko na yo. Thème ya jeûne et prière oyo ezali na kati ya église l'œil de l'Éternel ya pasteur révérend pasteur Guylain Rigima oyo azali na adresse oyo bomoni ezali wana. Thème nango ezali sembola loboko na yo. Sembola loboko na yo ndeko oyo ezali 2025. Fongola motema na yo ndeko. Longola bakanda ozalaka nango ndeko. Tia motema na yo ezala polele ezala ya kofungwama Nzambe ako assister. Alors jeûne et prière wana ekobanda na lundi le 17 au dimanche le 2 mars 2025. Bandeko bokota jeûne et prière na révérend Bishop Guylain Pangu Lwemba oyo ya église l'œil de l'Éternel. Bokota yango même ngai moko pe monganga spirituel na kokota jeûne ya 12 jours ensemble na bino. Malgré tout ça bomana komona ngai na pokwa na ekopesa bino ba message ba inspiration ba maloba ba prière ba kosakola ba lisitwale pote mwana Nzambe abunga nzela te. Bandeko bolandi thème nango ezali ndeko sembola loboko na yo. Bandeko oyo batekaki lupango bakendaki bakikuna balie mbongo basilisi mbongo na basi ya ndumba na basi oyo bango bakanaka na vi moko ya bato ya concurrence basombi bilamba bafutela na hotel ebenganaka bango te ebengani bango ekangi bango kelke bilamba ekangi bango kelke biloko base retrouver libanda dans le rien pour rien. Ezalaki depuis novembre 2024 nde babengani bandeko oyo libanda babandi kotelengana.
batelengani alors bamoni kaka ke moyen eza te na janvier oyo nde baki komona kulutu na bango mwasi mokolo mpona kosala débat ensemble bake na débat ya pete bake na débat ya koswana bakomi kokende koyebisa banoko kowangana ke bango nde bazalaki bapromotrice bana basi wana ya kopesa bango makanisi bateka lopango boyoka niveau oyo diable ndenge asalaka na kati ya bato azobalusa makambo mpo mutu soki ayina oyo alobi akosolo makambo akosolo makambo yango moninga nayebisaka bino chaque fois na baproverbe totika motema mabe totika likundu tu ne sais pas qui est derrière moi oyebi ete yo ozozwa kaka likundu ebele otie na motu yango ya mimonaka ye nani na mimonaka wapi yango nazwa Facebook natikela bino nga naza nanga na YouTube soki oza na besoin komona monganga spirituel yaka na YouTube s'abonner massivement na kati ya Diba TV mona Congo mpe na kati ya Diba TV mona mboka Congo okozwa oyo monganga spirituel akoyela yo sans parti pris tala niveau bato bazosakana na mokili bino boteki lupangu oleku to profite mo ba jeune garçon bakomi ateki bobelenge mbangu akata Europe oke komela mata kuna me yo teki ovandi na kisasa okobaluka po prouver bato ba $100 na mweza combien soko bimisi yango 17 fois kasi esili te esali nano 1700 fois 10 esili bana mibali wana bazwaki ya mokolo nazwaki $20,000 ya mobali ya moya jeune akozwa 15 à 16,000 $. Mais vous imaginez que mbongo wana esili na minute mpona nini mbongo oyo ezalaki bénéfice na bino bomérite yango te bozwi bosakani nango basakanaka na moto te soki otie lobongo likolo ya moto okozika ezalaki ya bino monganga spirituel dokotolo spirituel papa edi Diba bandeko esalaka pasi bala mibali bake baleli bakoti basali tu esimbi te bavandi bareunion ya bareunion babengisi bato basombaki lupango bavandi na bafamille balakisi mikanda bakwei na potopoto yango siko ndeko oyo ya mwasi ya mokolo komi ye azali plus attaqué daye mbangu na bandeko na basi pa monganga spirituel pote topesa lisolo oyo na kati ya chaîne bino bato bokolanda biso po lobi tobanda mpe koyamba bato boyi bokomona ndenge nini je m'excuse tobanda kosala mpona komanyola moto oyo akangami na kindoki moto oyo akangami na envoûtement parce que c'est l'envoûtement. Alors na ce moment-là nde tobanda kotinda bango kende komona Bishop Rigima kende komona Pasteur Joseph na France kende komona Prophète Moïse na Londres po ba numéro na bango ezalaka wana neti ya Prophète Moïse ezali émission publicité mbelekaka chaque fois na kati ya Diba TV mwana Congo soko ratango kuna okobenga ngo même na publicité elekaka na misunga. Alors pourquoi ozana motema mabe wana oteka lupango ya papa na yo po sakana na meya oloteka lupango ya tata na yo po o mériter tu as aussi ta place et un jour osali nango affaire ya monene pourquoi bato baza na baopportunité wana bakosakana nango biso bamonganga spirituel tozwi bachance wana te la vie Zambi nazwi lupango ya tata na ngai nateka yango mpona sakana na meya mais je serai maudit bandeko yango ezali lisolo toyelaki nde na mokolo lelo bandeko bakomi kotelengana bafandisi bafamille bakote baboyi bango babwaki bango yango neti bajara bato wana bakende na orphelinat te bakende na fondation chez la mwanda te parce que bato bazali wa bamama Brigitte bato alolenge bango botuna oye kosala nini awa bozwaka bango te. Ce n'est pas gentil. Il faut kozwa moto babwaki na balabala moto babengaki ndoki ça va encore
Parce que la spiritualité et la sorcellerie, ezali eloko moko, ezalaka na kati, oyo mono sa ndoka ko comprendre comme le lobby. Mais bakoki ko bimisa yango soki yo moko ondimi. Mais oyo ozali conscient envoûté, ah, ozali maudit envoûté, bozwa ete. Ezalaki ya bino munganga spirituel na kati émission kitoko o lisolo toyeli bino oyo batu oyo bazalaki na chance ya lupango na bango bateki lupango pour la vie ya tembe vie ya kolakisa batu ke ngape un jour nazalaki danser asombaka na mwa mutuka na ye nazalaka boye mais ezalaki nde otobengaka courte joie. C'est la même chose dans l'émission précédente na otobeta ya porte-monnaie magique oyo ozwi yango arbitrairement olakisi mokili mais nzokande ozalaki na yo coordonné. Bandeko toyika mpiko na losambo Nzambe basakanaka na ye te. Ezalaki ya bino munganga spirituel oyo ayelaka bino masolo kitoko na kati ya Ediba TV mwana Congo mpe na kati ya émission oyo tosolola yango na mokolo lelo. Au nom de Jésus, matoye fungama munokolo ba matoye fungama munokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana na ngai azalaki banda inane azalaki koloba te eti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi Nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana Nzambe kana ngai ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait nasala mémoire na ngai ya fin de cycle badépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka Nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na baministère ebele baprophète ebele esimba ete me nakumisi Nzambe ya papa Moïse mpo mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai ekomaki stable ezochauffe lisusu te nakomi kolala pongi nakomi kolia nazoganga lisusu te naomona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde napamboli Nzambe ya Osana nayokumisa Nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisaki mingi na problème ya divorce totambolaki par-ci par-là tokutana baprofete ebele lisusu bawasinga biso bambongo alors lelo tokutana pasteur Moïse asili kosala biso délivrance la délivrance wana akangoli biso harmonie ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa Nzambe na ozana aza malamu naye kokumisa Nzambe ya ozana mpo ça fait 2 ans passé nazali na problème sérieux ya misu surtout somo eza makasi flou na komona distance te mais ndenge naye koleka délivrance na remarqué ma changement moko makasi sans lunettes nazomona clair donc nakumisi vraiment Nzambe ya ozana nazosala donc namoni ke na olata lisusu lunette te yango naye kokumisa Nzambe ya ozana nalobaki deja bamaladi oyo ewumelaka ntango molai oyo esilaka te ezali nde démoniaque badivorce ebele tozokomona ntango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na Nzambe nde bokobika nazozela bino na moto